élection salama le 23 décembre. Wana eza souhait na bango. Ozomona balingi mobulu esa mobulu ya mobulu. Simba prophétie le 23 décembre bakoluka ba créer mama na mobulu. Et puis le 23 décembre ba to agenda voter ba militaire ba zala na ba station nyonso ya seni ba tia ba militaire ba policier te na ba militaire na ba policier ba ozala wana prophétie na biso ba ozala place wana pona élection salama donc élection même ba impérialiste ba occidentaux ba lingi pe élection salama na mboka na biso te parce que ils ont financé par bango te. Félix le kola za en vision ayebi ke président Kabila eloko eko retenir rien na pouvoir ezali constitution. Pour président Rosala Eli faut ça la remise et reprise na président Oazala qui na place. Sikoyo bino bolingi te élection et salama. Loko bolingi te élection et salama. Bolongola Kabila na ndenge ni na moyeni bolongola e. Bino bokasi marche combien de marches basali batu bakufi ba Russia bat intellectuel akufi. Ah oui, merci. Nabande kono surtout boza connecté vraiment boza ko tala biso boza tala déjà tindika chaîne na bino tindika chaîne na biso tindika toza ensemble la bino surtout bande ko boza éparpillé partout boza ko tala émission ya Yannick Stopeka ba biso to kotaka partout to betaka toujours masolo ya mboka to betaka toujours masolo nyo surtout na tindika boza toujours connecté bo message ko tala émission ya biso boza la jamais dessus merci vraiment nabande ko tout boza libanda merci à Bibish Muswamba na Londres, merci à Rife Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Mima Wetu, merci à Papi Kelly, Rife Kisombe, merci à Toto Diafo Bokonfome, c'est le maire de Lille, merci à Tantine Mado Munde, Tantine Nathalie Munde, qui bande Koboza, et Bele Boza Kotala Biso, merci à Tanfumu na États-Unis na Atlanta wana babi kalate bozo intégralité ba image Tanfumu kaka na kata tindika merci à Kwamisha ka ogala Londres botema bijou tati na Londres wana vraiment ba lobi asomba atonga na ki ajuka félicitations na merci na bande ko boza ebele nono makangile Elise Matondo mama na grâce merci na bana pour nous tout message toujours kota la émission na biso mais le boza toujours connecté boza la jamais de situation sur awana micro le tindika prophète Ezekiel ou appelle ça qui prophétie maramotale mboka pona opposition prophétie na écoute déjà élection kokisa et élection communauté maintenant déjà comment déjà la réaction côté à opposition toza déjà na prophète Ezekiel bonjour prophète bonjour Yannick Stopeka bonne santé oui santé za nango la merveille vraiment santé za malamu santé za mamone ba activité mi connaît église mi kolo pe mi bezaka toujours zo continuer ba activité surtout. Non, bah, activité Zali, n'a pas aussi sa prière à 14 jours, au Ibanda qui le 16, et c'est là qui le 28 hours. Mais, le quoi, toujours qu'il déjà vers la fin et année, on a préparé garnison prophétique, au nazo, qu'on utilisait ming, son molimo, donc nazo mon à 3. Donc, nazo, yamba bato, bana, pour ça, prophétie, nazo, pour ça, prophétie, nazo, pour ça, prophétie, donc, on a bandé semaine prochaine. Donc, ok, on a bandé la pinga, on a chaque mercredi, chaque vendredi, donc, nazo, yamba bato. Pour la prophétie même bateau ben abisso bateau bazar en Europe donc le quoi tout ça vers ba fait penando ya babango par téléphone par WhatsApp na ba numéro nanga na peut ça ba prophétie na peut ça ba prophétie donc chaque jour même dans ça mis ba live ming na ba butu na partir à Facebook na ya Mbappé bato en direct couper ça ba prophétie donc talaka to comme na fin de l'année ça tana chaka moi mbilinga ko bebi ba via bana nzambe ngomoni na travail kaming na mission mulimo pour na couper ça ko libérer ba prophétie. Ndeko mingi ba serviteur de biso baboya ka ba internet ça biloka ba demo ma bele mais yo ça la trop ba réseaux sociaux wondeni. Bon internet eza loka demo te so moni pasteur azobo internet c'est que aza pasteur moko ya aza na révélation te parce que na kati ya mayele oto beka ka technologie be science eza mayele moko richesse mo zaka na 4e dimension parce que na 4e dimension bisika mayele les ali pour le monde spirituel on a 7 dimensions première dimension deuxième troisième. Première dimension, c'est la terre de pesanteur, nguya force. Deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension, c'est les ali. Maïle au sala téléphone, maïle au sala mutuka, maïle au sala bilamba, maïle au sala internet et vandakuna. Les ali maïle on zambe moka créa. Mais Satan a siko tant azalaka précipité du ciel, à kitinase, ne ayaka ko conquérir quatrième dimension. Parce que azu quatrième dimension a commis ko commander yango. Yango moni lelo
internet na kati na yango eza malamu mais na kati na yango satan na tie poison. Donc eza une façon oyo pona nga internet eza mayele nzamba sala po eza na 4e dimension. Bon lelo eza sujet nango te mais tonga to expliquer penza na mobimba nango ndenge ni mayele wana ezali. Siko na kati ya internet satan nde achaka oyo tobengaka piège atie mutambo magezi ya nzambe atie mutambo po aséduire bato. Donc na kati internet wana lelo nga ezo permettre nga na te ya bato bato balandanga na musika bato okutu na totika komona na boité mais ba oui moyena koma ezate présentement parce que année prochaine on va na voyage non quitte France déjà na informé non quitte France année prochaine. Donc ils ont permettre biso to pesa message total ça va nzambo nzambo zo sala awa na Congo et puis tout ça là qui bato bana ba problème ngala ça ba délivrance en distance pour naza expert siriango. Pourquoi on a bien expert siriango parce que la spécialité nanga donc en distance na téléphone na ko sala de délivrance en téléphone na ko ipe ko sala prière moko boye na bimi même bisiko za wana ka na téléphone. Donc ezali moyen moko bien moi balance ma bon na mystique obimela mutu boye na ba prière bon monte que ça eza moi somo tu ba robanga ba kanza somo ni soki magie sonde ni prophète Ezekiel mais makamanzam eleki bondoki na kibondoki au moins lelo ba pasteur belé ba tal sabiso makamanzam loko la religion loko la littérature likolo bongola mutema so bongola mutema okendelo la basuki wana non mais ba boya côté c'est so partie spirituelle parce que Dieu est mystique plus que le diable. Vous comprenez? Donc Zambé talaka na niveau nzamba mema Moïse wana Moïse abeta nzete minima ekabwana. Eli les tishbika beta nzete boye Jourdain ekabwana plutôt Élysée. Et nani Jésus-Christ yemoko atambola likolo ya mai et puis Pierre pas atambola likolo ya mai. On est à partie mystique spirituelle à Jésus au ba pasteur belé ba boya kotal sabiso mais en réalité Jésus-Christ est mystérieux et mystique. Tant na ba kino na ko ya bisika zali na ko bonde la mutazi solution. Wana ce tali branche à partie spirituelle. Donc partie spirituelle, Jésus-Christ est capable de faire toutes sortes de miracles. Donc c'est ça. Le prophète Ezekiel par rapport à 14 jours où ça va prier il était que prophète serviteur de Dieu m'a révélé na kati nzamba lobini pour mboka na biso Congo to kende boye na position banate. Bon na 14 jours to bondela pour na RDC nzambe liboso ataisaki sur punition na ye mopanga na ye oyo na lobaki yango déjà oyo ko beta ba impérialiste nyonso ba oyo bazo kokota pona ko détruire peuple na biso ndenge ba banda ko détruire ngo banda kala bano détruire mboka na biso oyo nzamba lobi cette fois-ci soki ba tie loboko na mboka oyo nzamba o frapper bango yango moni ba élection oyo nzambe bazo surveiller ba élection oyo nzambe bazo konza ba élection oyo bon selon vision na monaki sur mboka na biso à part vision na tiko mona si la punition nzamba nga pesa ba impérialiste pona mabeba sa na Congo nzamba talisa kinga pona ba élection oyo satana alingi asalaki ba élection oyo esalamate peuple a continuer toujours na kata boumbu. Donc diable a côté ligne ba opposant aux homona bazali na jemoko balinga basala parce que opposant ba na posa ba boycotter ba élection ba élection esalamate to kene maponamité nani président Joseph Kabila atikala ba lukela bango poste ba pesa bango poste ba no travailler na président Joseph Kabila tant ba travailler na ye ndesko ba luka ba force ni ba ko sala po ba boycotter bokonzi na ye afin que bango bazwa ba que na transition organisée ba élection yango eloko eza na kata opposant muto opposant balingi te élection sala le 23 décembre wana eza souhait na bango ozomona balingi mobulu esa mobulu ya mobulu simba prophétie le 23 décembre bakoluka ba créer mama na mobulu et puis le 23 décembre bato ba geno voter ba militaire ba na ba station nyonso ya seni ba tia ba militaire ba policier te na ba militaire na ba policier ba ozala wana prophétie na biso ba ozala place wana pona élection salama donc élection oyo même ba impérialiste ba occidentaux ba lini pe élection salama na mboka na biso te parce que ils financé par bango te bango pe ba ko tia ba mercenaires pour ba boycotter ba élection donc et ozala na RDC et ozala élection mo etala ko sala matin na RDC et sala mande na ne o donc ils ont élection moko mona kino bo sala élection mais ba militaire ba telemi par-ci par là vous comprenez bo mona o ke voter ba militaire a telemi bien armé bien obi vous comprenez ndenge sala na RDC
Prophète vraiment tout qui est par rapport à yama solo lobby mais prophète na yamba que les émissions les carrières Michel ça scandale na poto wande ko benga kinga batumbo ka ikutu oloba ke loko moko ay kenon tsamba ebiso kenon ozomona d'abord opposant ba isa passe pour gagner les pour ba koyokana te mais lelo oyo nanu to comme na élection déjà to moi déjà mbutu déjà côté opposition okolobani. Oui, d'abord na zone so muke pona banani bato apoto babenga ke ba finga ka pona zomo ba finga pona il faut ba benga nde prophète ngana mona te ko to babenga prophète yo zabo il faut ba benga nga ba affronter ngai parce que ngande mna mona makam bango ba vandi na ba olia ba mburuge ba shora mama bumu vimba malade na kati omona tala ndeti ba tata mikolo wana basala na bango lokote ba vandi ka do distraction na bango zaka ka internet na Facebook asala musala te akuna mukanda te avanda ka na poto ba des mois famille ba laté na nzoto olia lukata délivrance rien na ba démon famille ye kaka boule na isaka kino to bongisa mboko so mutu moko ye alobi vérité a te aza kolabo aza boye babandi ko finga ozomona ba finga ki a ngana lobaki eza o ngai na mona ina vision na lobiki opposition e kabona opposition et la unité opposition et kabwana et puis opposition marche bango bazo zowana ba ko gagner ba élection te ata ba ke sala coupe na satana ba gagner ba élection te parce que baza unité na lobaki yango lelo profession wana ekokisami opposition divisée idps koto mususu bato a caméra pour machine à voter baninga mso contre machine baninga mso contre machine à voter idps pour machine à voter division totale yo tunenga makambo ya candidat commun est-ce que akoponama tozalia candidat commun wana bazoloba donc et ça la divergence division si ba comme le 23 décembre ba échouer vous comprenez donc ils a déjà vision na mona donc ba posant au batala média au batala katindika problème le monde tant prophète azoloba il faut pas benga batuna prophète solution nini toko zwa pona mboka o ndesiko totesa bango chemin ba ko sala pona mboka mais tant ba benga raté ba bengi ba ndio finga yo ko loba ba za solution deni zoko pa donc ngai na loba o nzamba lobi donc c'est ça on s'en va mais prophète le bel mot très profond sont par rapport ya mboka pona évoluer senga ka vision ba vision il faut baza ko orienter baza ko yoka il faut baza la paix ba yoka message pas ensemble mais les est-ce que congolais malgré bitumba libanda malgré bitumba na kati kato sangana pona ba bundis est-ce que congolais azana vision ke mboka na yeke ndi musika poto à part dans le boto après ba problème série na mboka o keno à part politique prophète yoyebi bon d'abord congolais ana posa mboka yeke ndi liboso mais yemoko azo détruire mboka vous comprenez ana posa mboka yeke ndi liboso yemoko congolais azo détruire mboka ba ennemi ya mboka o bazaka na kata Congo ba ennemi ya Congo bazaka na kata Congo lelo bapaya bakoma kamba biso bana Congo ozomona mupaya uti musika avandi akambio Congo kondio Congo mais banani bapesa arsi wana po mupaya kamba biso Congo ezaka ba congolais ozomona sikoyo tant ozomona ba élection binisa ba élection zani parce que biso toza basala nzambe na tokoloba mwa mukie ezaki non tolongola batu oyo ba umeli mingi na pouvoir ba gérer bien te ba diriger bato yo o ba moniki no ba gérer bien te parce que nga pona nga na oloba te que président Kabila gérer bien te wana na loba ngote parce que to vanda na kinya to mona makambisa mamboko ezamba problème spirituel président Kabila sale fort a bundi wa ko bunda to moni pe une partie makambo améliorer vous comprenez lelo ba fonctionnaire ba komo za la payer na banque vous comprenez banque izala kutu eloko moko ata yobo okoke fongola ta compte na banque lelo komi mutu nyonso ata petit wazo filmer wana koma dia na compte na banque vous comprenez donc président Kabila bundi to moni o ya sali na RDC mutu moko te akoki ko boyo président Kabila sali donc faut ala un grand pour ndima o président Kabila sali na Congo te ozomona siko toza na posa ke lokola aumeli na mboka o ke atika bokonzi mutu mususu a remplacer mais aotika ngondeni aotika ngona ba marché te aotika ngona o bango ba olobate mais aotika ngona nzela mapona lokola aotika ngona nzela ndenge pia koyoka na nzela mapona ye moko ta cédé na ya bon pouvoir na bino nga na uta na nga quelque part na ye na ju pouvoir na kamimboka na bino na pesi bino déjà vision parce que président Kabila pesi des vision o esengeli congolais ne soutenant ko jwa kitu wana alanda chemin na vision a pesi zani d'abord alingi Congo est à la pays souverain parce que mboka est à la pays souverain quand na maloba mais na acte pays dans la pays Congo est à la pays souverain
amemi peuple congolais alongwa na style zaïrois akoma congolais révolutionné. A réussi à kolongola ko gagner ni na peuple congolais alobaki wana a réussi mais pas en généralité. A réussi pas en généralité. On a un langage politique ou alobaki wana discours. A réussi mais pas en généralité. Mais vision o déjà pessi. Pourquoi pas bien père et la démocratie? Parce que Azad Moutoumoko a pessi déjà moi a tchendo auto bien à moi songo tongandako. Au tchana nous fondation. A déjà fondation. Moutou na sokoya. Aluka machami kana fondation nae. Parce que moutou koya aluka bukati. Parce que so buki ore sangana na bandoko bandioko la biso ba nebele na kata mboka na biso Congo. Zo comprendre. Pas contre Mindele, contre Miloa raciste. Te naza contre Mindele te. Mais na lingi Mindele basa makambo na justice. Ba za la justice na ba arts na bango. Zo comprendre. Tala baolo baba zubo mengo na bino o nzamba cha na mboka na bino bino mo ba pesi bino 40 ba bazu 60 et puis 40 na bino na eza surveillé est-ce que ça normal vous comprenez mais bomengo ya biso moko bazu ba richesse na biso ba ke produit on na ba mboka na bango sans pourtant ba yeba ke no soto produit na mboka na biso awa ba jeune kinwa o bazanga misala ba 35 45 ans ba zo pe grâce au zo pe moi bénéfice wana bango ba boba ke produire ngo kuna mais richesse za bino or normalement lokola ba zo ka bomengo pa na biso singiza la exploiter ka pa na biso pour bana mboka ba profiter mais bango ba sonte na bi ke no baza juste té on est injustice ba bengaka siko autant président Kabila apesi bango fondation abi ke no bozo pouvoir na bino yango oyo akolonga asani azwa pouvoir ko potana biso na ba candidat ba ba base na yango na bi ke no ba congolais ba mba bininga te ba congolais ba boyi te biso tolingi boyete biso tolingi kaka président Kabila atikala na kita bokondi to sola naye mais par rapport au comportement acte na bango to sola naye élection ça la matin le 23 décembre to sola naye apesa biso moi poste moi yo yebi ndenge zalaka so apesa poste biso to vandiana to ju force to yebi ndenge to sala poto longola isiko bango baza na risque moko bosoki ba collaborer na Kabila ba ju poste ndesiko ba ko révolter ba chasser Kabila sans ba ke na mapona parce que ba banga mapona ba yebi ke ba koka na bango te vous comprenez. Mais prophète Ezekiel le mot très important et loko wana yango zomona ndeko ya IDPS Felix vraiment zamba pambola Felix a comprendre ah bien les grands problèmes où ils s'est passé ils ont machine à voter les grands problèmes ils allaient tout faire partie d'abord régime président Kabila lokola déjà a cédé à Lungwanan attention Shadar Kobima biso toko litena na Shadar aza congolais et puis Shadar tout allié boy penza expérience penza présidentielle penza et vendier pendate toko litena yé jusqu'à ce que Shadar a cédé biso to organiser des élections bientôt na Shadar total nanu akobima yango loko ba longola nanu baoba siko ba opposant oyo baliaka mbongo mafia mbongo na ndenga butu baboye loko ana babité biso to lingité élection sala maté président tikala kuna to sola to kena dialogue yangwana. Est-ce que en tout cas merci de ce côté là prophète qui vraiment a aussi analyse moko tu sais comme ça politicien mais trop sola prophète est-ce que ko boya oyo ko ndima ide personne de machine à voter eza bandeko soto ba ko juger comme ça trahison ma kambe est-ce que basali erreur ko be ko na machine à voter. Non, il dépêche ça les réalités. Il dépêche des azomona. Il dépêche de en vision pour les kabango. Parce que bango sobalobi qui est président analyste parce que je suis compatriote. Zomona. Je ne suis pas politique. Quand on a prophète Samuel la Bible dans le c'est Israël. Prophète Samuel la Bible dans le c'est Israël. Écoute, on a conseillé des barois. Il y a nos côtes à pinol yambonga barois. Oui, yo mo c'est ça. Il y a bando même bat na vote. Vous comprenez. Dans le Bible, Félix Amoni Félix, le col a en vision, a yebi que président Kabila et loko eko retenir rien à pouvoir et ali constitution. Pour président Rosala Eli faut ça la remise et reprise na président Oazala qui na place. Sikoyo bino bolingité élection et salama. Loko bolingité élection et salama. Bolongola Kabila na ndenge ni na moyeni bolongola e. Bino mokasi marche combien de marches basali batu bakufi, ba Russia bat intellectuel akufi. Kapangala ngako ma 6 sœurs religieuses. Bakufi.
ba famille na bango le komi malheureux opposant moko akenda ta na ndako ya famille a Russie tikata chasser à secret est ça la rango mais Russie tant zaka ndeko na seningandu ya INC babosa na pays malgré na kenaka na INC na mona salle moko batia na kombo na yeme lelo bata stopper lelo sala be mission so kota partout ba marche qui lelo kufeke na ngona ke inaperçu oui inaperçu papa na ngai do bande ko na tout ba perdre de vie na bango kaka po élection salama po bango ba marche zaka po élection salama na ba sango yo ba yo ko fixa biso ba sala nza ba ndumba ba sango wana bango nyoso ba koti ko fina mabele ya ba maser na ba nini mais bato na ba fina mabele ba maser ba escroc bato wana ozo comprendre ba koti na ba marche na bango ozo comprendre ba koti na ba marche élection salama sango azo keni na bouger azo denda boy na bouger ko mo diable moko démon ozo comprendre élection yango yo to komi bon kabila bi bon bobomi si peuple nga na boy peuple akufa bozwa boganze élection na bino na mbongo na bino moko o leki ozo comprendre ba toi nous omona ba traite wana ba lia mbongo kabila ba travail na kabila ba to omoni ba boyi de pension ba traite ba lingité biso to lingité to wana posa mbongo zani ba chasser kabila sans élection ozo comprendre o ba ba traite kabila lo ke vani sa constitution tango sko bango baboyi côté élection baboyi IDPS baboyi IDPS a kende na maponami balobi te IDPS te yo zala serviso baboyi sko bolongola kabila na magini nini tango kina dialogue kabila ovanda kabila misela bino constitution atangeli bino boyoki yango tango boyoka yango isil avandi wana ya kozela kaka ti mukolo président sikaosa nini akota tout au long ya pouvoir na kabila sene avandeli bane wana obie mandat wana avandeli yango fele et puis tango avandeli yango bino boluka boye pana kundulu pe non tia biso na primati pa peso no primati esili tokobi na ye président kabila tikali cela veut dire que bato zomona ba hotelemela IDPS baboyi élection salama balingi kabila vanda na pouvoir eza jeune bango parce que IDPS aza na posa régime wana ekende to kende na machine à voter ou bien sa machine à voter IDPS abi tozo kende ba élection position a bien naza IDPS te mais position a bien apesi ya wana. En fait, en tout cas, merci pour l'analyse. Merci à mon père manager collège depuis Rabat. Merci à Bandokozana, à Kenya, Boza partout. Merci à Ricky la fille. D'ailleurs, qui vraiment mon combat qui Ricky na tirki bambote ne belé. Merci à Bandokozana France et belé Boza kotalanga tant fumu na États-Unis tant fumu. En tout cas, merci beaucoup. Prophète, na otako sala reportage moko a ezala ki meeting ya FC pour to kotaka biso partout, to kotaka IDPS, to kotaka INC, tout ça battu ya battu surtout. Tout ça position ya mutu, tout ça côté vraiment ya mutu moko te. Tout ça bunda pe. Mais par rapport à na FCC, le sali polémique tout le monde ministre de la communication outil koleka lobby par rapport que non ba vu que meeting financier mais bande ko so ba congolais ba ikra stade dernier salaire plein pour ki ba image stade dernier salaire plein bande ko so benga nga parta poto so ba komeli nga bi mende ko stopper biso to na poto to so ko bundela mboka mende bande ko ba ke ma meeting wana ba misu saka pona nzala pona sa misu ba keneka ke no ba soutenir pe candidat wana ya gauche. Bon, ils apprennent en zalaté. Et puis, bah, tout ça, bah, mitié ya FCC parce que bah, c'est bon, bah, 5 000. Nga na bateau yo, ou nga na yebi, bah, ya ke pa nga awa, bah, kenda ki mkolangwa na mbonga ko defa. A def penda 5 000, plutôt mbonga transport. A ke meeting ya FCC. A defi mbongo, bah, mso beta makolo, bah, so kende. Vous comprenez? Bien sûr, chaka ba transco comme ba militant na bangwa ba parti parce que to bo sanate isa d'abord na ba militant. Bat ba ka sa kin isa région opposition. Non, kin isa région opposition te majorité pe ana batu, ana popularité na ye. Vous comprenez? Soka tche ba transco pour na ba militant na ye. Où est le problème? So bonne pe ba la ba zali ba image ça. Bon, kobundela bala ezalaka nango logique. Ata même na l'église esalamaka. Nga na koya bepa na zumbongo be na boaki. Bandimbi babunda esalama même na ba wisi nga na ko pesa bo mbongo transport. Bando beta na ko plutôt ko changer ba champ de parole à partir mbongo wana na pesi esalamaka bisika mbongo ezali soki compréhension ezate trouble esalamaka kaka. Yo kasi bato ça que stade wana ndeko na ngata ko to passe yango. Akinde ka ko tala shada so linga shada te ko la 5 000 francs congolais. 5 000 francs congolais na mboka na biso ba pesi oliani. Est-ce que ça c'est que avec 5 000 francs congolais oliata fufu pena so soit bien. 5 000 francs qu'on a mboko. Jamais 5 000 francs congolais et le côté et le quoi ba pesi yo mbongo ya lipa na nguba na maya au pire sili. Vous comprenez? Bato moni ba kena autour de ce stade wana eza bato oyo ba comprendre ba moni que non na quatre positions ba ventiler baza trop ba pesa bango espoir ba trahir bango ba opposition ventiler l'équipe fort. Vous comprenez? Ba bité le quoi ventiler l'équipe fort biso to soutenir dauphin na biso to soutenir dauphin
pourvu que to lingata dauphin wana Ramazan Shadari akamba biso ke ba opposant o ba nyoko biso ba bomi biso. Vous comprenez? Poto kende na ba élection ba ngora ba koti mbilinga tika to kende ko soutenir et puis stade wana ezana iloko mo te événement salama stade ndenge tonda ki plein wana yo mona na kine événement salama et stade wana tonda plein ndenge tonda ki na FCC. Ça veut dire que Congolais a commis déjà éveillé. Donc bato ya opposition de bazawana ba ibakino ba perdre na bango parce que peuple déjà comprendre marche basala ki soki oya ki marche de santé. Oya ki marche de santé parce que ngai moko prophète na bima na kindati na ville wana normal circulation normale mituka normal. Vous comprenez? Oya ki marche de santé. Donc marche moko boye otali penza batu yo moko lobi te opposition comme na soka ya titi soki nzamba zong sarabata zong sata ya titi azonga atala ki vantir yo sa makata mboka o vous comprenez yango moni population a comprendre na opposition yango apesi na elika na majorité bo zonga no pouvoir bo diriger biso to continuer na biso parce que boye kufana na bata boye lelo lobi po opposition zani na tonga lobi oui na buta lobi non na tonga lobi oui yo kalisi bato ko ndeti na ko tanga ba kombote ba parti politique o tozo mona o andeo ya IDPS wana est-ce que le peuple congolais peut avoir espoir na ba parti politique za andeo ya IDPS est-ce que ça si bato wana vous assisi que bato pe so ba tipe libaya pe ba voter bona mboko bato yo ba faire souffrir peuple congolais et ça bangote. Vous comprenez? Donc, il y a un moni, peuple congolais à comprendre naïe. Habito la namutana idéologie sika, le rôle à Chada. Tout que nous y a Chada, tout c'est pas. Plein, papa. Ngana bimana kende micho bena kokate. Talaka, et loko yesala na nini na stade Tata Raphaël. Ngana na monga fula papa na balusa mutuka na ngana zonga. Mbouteillage moko ya liwa. Na ngina koma ipen na kokate. Mais, et loko yesa kuna babi, kin 24 communes c'est un embouteillage. À moi qui bat à Kinkoli, sauf comme la Kinkolo bimata comme à quartier 1 au zonga, embouteillage donc terrible. Pourquoi? Parce que peuple congolais comprend que nos bateaux peut s'espoir bangoana, baken na bango. Avant que les en opposition. En tout cas, merci beaucoup, prophète Tshisekedi, tout ça toujours na yo tout compte ce qu'on a sur l'État, ministère na yo. Mais au lobby ba kambo kana le sopesi ba prophétie mais tout monde a kuna na centre spirituel ba ko balisa ndiko biso moko sali bezi ya kosakala ke ipo zali po balisa tape musupu na ipo ozoape masolo makasa. Bon ko balisa bon problème non ezali libala wana ils a bien ngape na balisa na ngai bon nga habitude nga penza ba mariage penza na chango na internet c'était ngelo na tana internet ça ka ba miracle ba mateya o ils ont sa peuple de Dieu na conscience ils ont sa peuple de Dieu na repentance ndelo na salaka. Bon par rapport ya mariage wana oui natala kiango ya bien aimé oyo alaki un peu taille petite taille na de quoi alaki ya mwasi wana mulai ça les baisse makasi ça stina kina zoloba ma forme mariage ndimagite oui ezoloba makasi ngapona nga bato ba oje bon na ndenge mo abi bon ngana sepeli pona ngo bon ngapona ngai eza na ngo bien eza bien frère Walesa osala musala na ye azo promouvoir bon eza façon oyo azo sala propre ministère na ye bana zo comprendre. En fait c'est quel qui ne bilo jeraba na ntsame sort no surtout makaba mariage toujours profiter pour na mamba libala est-ce que ça ka te po bala moi si yote ya kapona ko kada bana nzaka ka kene fo ba ko sena biso na kine koma geno a senga nzambe libala mais yimo zo pesa ba critère moko ezala te faza la boya za la boya est-ce que libala peut-être la critère bezaka par rapport à vision de mbali faza la moi maïla za la boya par rapport moi ça za la boya par rapport à vision par rapport à la beauté ya moto extérieur d'abord nangina biso lo moko babala moi c'était parce que ma soko minene babala moi c'était parce que azama belle minene bien babala moi c'était parce que azama coucher bien mulai lelo zomona bana basi bele ba komi ko kende pa bana basi ba kende tekela ba bakisi so ba kisi on masoko imati vous comprenez donc tout temps eloko na kombo na yango moi je suis prophète na oyo ka mutu so ndeni babala moi si pona ngote mais babala ka moi si oyo ana ba critère misatu la soumission aïbili lobanzambe et puis la virginité. 3 critères. Spirituellement, il koloba aza baptisé du Saint-Esprit, connaît la parole et puis abonde la kamakasi. Quel que soit taille naï, azala mukushi, azala moulaï. Ce qu'on a ba critère wana balaï. Vous comprenez? Peut-être frère wana mukushi wana azala kina ba critère wana. Yango moni moi mais par rapport à la virginité de l'obia là prophète Ézéchiel, ils appellent ma fille monsieur que non
azali na velo yenge ayebaki nzambe te ayete ya boti na ye après koyeba nzambe na sima aya kobandela vie nouvelle vie avec Jésus Christ. Est-ce que moi ça bon kobala te? Oui, oko bala na yo parce que ce qui muto ayebi vérité mais asaleli mabe wana auza châtiment na ndenge mususu mais muto ayeba kipenda vérité na mozindo ignorance abebisa ki virginité na ye wana soki akutana mobala ko bala ye zo comprendre ndeti ngai moi si nga na bala kaza ki museka yeba no mibali tinga na mobala liboso na bima na ye prophète akum ah oui na okomisa kuteza ka na si on makasi pona ngo donc ayebi no mobali mususu te mais soki lelo au BBC virginité na yo mwana moi BBC virginité na mobali moko azuyo zo comprendre ozo mona ata même muto a BBC wana image mkobo okuta na ye film wana isani ezonga même soit na 4 bana 5 bana film isani ezonga de on a biso ki babala moi c'est avec 3 critères bato bala na poto ba lelo moni divorce comme mingi na niveau poto parce que balinga moi c'est pas ça kitoko amatama anta ya bien non balinga moi comme la stimula pona baza satisfaire couple na oui ozomona bamsusu bakomomela o cholo bawana pourquoi parce que alingi moi si parce que a senti sentiment moko boye on a yebishi okeno otali ndenga zo tambo lobi o penza azana sima ya béton parce que yo landi sima ya béton mais tant si matériel ya béton o to ba masoko wa minene wana tango yo landi yango okoti na mariage trouble koti na mariage bokabwani faute za yana pa olanda ki masoko wana zo comprendre mais soki nzamba talisa kiyo ki aza moi sa vie na yote quel que soit sima na eza munene lokola ngoma mangengenge no bala ite. En tout cas, merci. Prophète, tout mon parent, vraiment, malobi, quand on a prophète, nous avons le prophète Ezekiel, pour moi qui va aller pour tout chiter. Et là, on peut savoir moi, maloba, sur la bande de la biso, na tindika nani na Congo. Ezekiel TV. Bon, na koloba boye, bato nyoso ba Holandanga, numéro nanga isali, ubengai na WhatsApp, plus 243, 81, 61, 96 772. Numéro ami Balezali plus 243 89 311 59 80. Et ça, numéro ami Baleza na WhatsApp. Wanso benga ozungai. Donc olingi potalanga obetikaka Ezekiel espace Oche TV au moninga mbalamoko. Donc na bonde la pona batu prophétie nyonso conseil aux aposo bala mwasi bengangai na otali so mwasa bien ko bala. Yo poza na poso so mobali benganga na otali so mobala bien oyo kozwa ozala l'aise na mobali wana. Donc c'est ça. Oui, ba vantir ba belé papa ba vantir ba belé à trop. Toi tous en attend de la fin. Tout est possible, ma belle, salama, tout est possible au monde. Donc, kolinga moi c'était parce que kitoko, kolinga moi c'était que kolinga mobile c'était que parce que aza kitoko taille bien, ala taka bien, bato bien a chouage, kolinga pona chouage na yo anate, mais linga mobile ana Saint-Esprit. Mobalo ana Saint-Esprit bozane bien. Mais mobalo ana Saint-Esprit te boano soana ti social et ye boteli bino bana divorce spécial nini et salami. Le toma divorce a trop na poto parce que ba linga mobile passa ki toko taya bien, ba linga moi passa a ki toko taya bien ya mona comme mais ngana féliciter mona moi si oyo azar pas frère Walesa oya uti o bala on n'est pas frère Walesa. Na PCK félicitations pour à l'église no bon ngobo ya sera bala frère. Ngana boya te na so que ça volonté nzambe ngaba bo bala na bino mais na balisa sermon na to balisa za mukuse mes frères azamula il sert mukuse vous comprenez mais na balisi bango très bien mais na sur internet. OK, merci beaucoup prophète Ezekiel to comme la souka bo s'abonner toujours na tindika na Ezekiel TV pa ya chaîne ya prophète Ezekiel bo talaka toujours biso numéros affichés wala prophète appelle numéro ne bobenga na tikibino malasa. Merci équipe nous sommes accompagnés avec équipe technique ya prophète Ezekiel. Merci pour l'équipe na biso tindika babi ML Mike Luzolo do bandoro surtout ya tindika ciao.